Nous mukasa mwana mbala na evina za mutu. Aza mutu te. Yena alua awa bwe. Alua leo to pingane to bebana. Yena alua balobisa na kasusu. Yena alua. Balobanaka. Balobanaka. Iye kaka. Sakana kana mokili oyo. Mokili oyo. Mawa. Ozaka ikolo ni muzande. Likambo ezo swanga moko. Faut ko beta ba bordi ba vérité dans zanango. Ya ba bordi na ngana tout la batulelo ba bordira. Bo bika bo mila kamana. Bo singa susu rachel pardon ba mi bale total. Rachel toza monde ngangunga. Toza kasi ngangunga. Moi lo kwa mboka oyo nzambe ndena lingaka gafia na te hein mi kuwa lo ko ba belungi akala ba 1955 ba 96 ba zote mongo ba 93 o ba twazana ko ba joli data ne ba kauka ka wana ba periode wana so mo ba joli data ne ba ko ba miswing ngana te longi no lo bimboka na lelo nzambe na ngina tuna kaka ba bilongi ozana ngo mboka revino na ndenge mabete hein o monita ino ozana ngo za te ba twazana ngo lelo te tayi wana za batu moko za ba 1995 te ba mbili abe bazobinda ngo ba 95 siko yo za na ba 2000 et quelques mais nous autres les moderne il faut avoir délivrance à santé aux délivrance à santé te hein bon moi botala ba autres ba joli data wana nde bazolata ba sengle ba maputa nde yango ya za na ngo lelo mboka revino hein batilo ya kala ba makamiso ya kala elongi ya mafuta na yebi te soki bazote ba mafuta ya kala wana faute te zo simba zoto te bozo na mutu boye ndo bomoni mutu et vous bozo ba bikeno to nga mutu moderne ne ati ko kota na kati ya communauté jamais nga jinyongo mutu bato moderne na pembe na basaba demo lobi mboka to ko sa live te lokala yo ba bengi Patrick il faut Patrick yo fungwa la parce nga carrière na fungwe ko sopa Patrick il faut fungwa Patrick la mungi afungwe la vie zo finga Rachel nzambe alimbisanga hein na kilo ma oui ba joli data ba zote bango yango na kala ba zote moko ba nini na zote za ka ko tambola nde so tali mboka na ba nzibo ba bazuba za ko yembe so kala nde elungi ne échange akate izaka elungi ba kala wana ba 1995 ba 92 93 ba mbili abe ba mafuta ba bilungi ba mbili abe za kango ba na ba bilungi ba tawa ko kubita conseil pa Mobutu nde zana to sto komi na 20e siècle yo za kana elungi moderne botala ngo bien et là tu de ba joli data kala baba bote ba joli data kala ndio fo de teza la kata ti to pa ka bon elungi nganga biso na mape photo mo mama pesa kana ngope mo sose bo so yebi na yo poza kana photo mo ya modèle ona botala go bien ata no ma ata ni ozale elungi ata 2009 fruté ozo se gani mani oza c'est quoi la cause on a eu 2009 2010 2012 2015 2017 TikTok ba di TikTok 2020 ozala ngote ba benita bazakile bilongi mususu ba 2016 na ba Karine Pando ata lelo bwe ba bilongi ba benita ba ko bimisa lelo bazo bisa bilongi ba 2019 ba 2019 esile ba bilongi 2021 2025 2026 ozo mwa mto kuma Maria zakile bilongi ya 2000 soki combien ata lelo Maria bwe tozala 20e siècle ya tozala ba 2025 2024 ba ninga mozomona mwa mafuta ya kitoko mafode te maperiki ya kitoko yezalaka belongi ya mafuta etondi ye nangala tuna mboka wana nomona yango bote babilongi moko bafoto ya kala soki otali moni foto mokuza mama moko natangi bokangala na baleoni boye natali kono oza moke natotango kuna na nduku kuna mama mise bafoto atangisa bafoto bozala bayakasidi bofandaka bo ndine kotabisi si boye nde mwana mwasa compliqué. Ma photo modèle on a dit ma photo no ko yo kudole uzako tata ma photo ya kala na
Mais c'est qui conséquenté à solo. Non, moi t'as une photo na maquillage na. Au moins il Chantal Bola maman paradis. Ataka maquillage ifandi. Au moins pesa ki no moi pour soi mutu. Eza kilelo. Elongia kilelo za lango temboka. Nazo elongi kaka ya kala. Elongia kilelo za lango te za botia kilelo te. Nangana tu ko ko finga ba tu zo singisa mutu kwa rache. Tala rache za mutu kilo kola yo. Mais ozo mona abimisa ki bote ya lelo. Yo zo funga munno ko bikino yo rache yo. Si ata elongia kala oyo, elongia ba paka. Elongi moko ba 1995, 92, ba photo moko ba 96, ba 83, et ba 82. Hein? Do za nango. Et ba joli d'état. Na yeba kate soki batia masque de VS ba chinois na habité moi j'ai que la bena de beauté na yo elongeza kaka ni mafuta uza ngote moi ba bilongi wana nde mama Karina zaka na mota osaki ndumba ndio uza nango la famille ngataka batu misusu na mwa bambike nzambe alimbisanga kaka ilonga kilelo za nango te mboka kuna pa mbio États-Unis bozana 2000 combien tu bozana 1900 combien pona zomona kaka ozanga bilonga ba 1900 ata ilonga ba maya tu bezaki ba 2021 wa ozoma bana na ba film so bazo changer ba chimene bazo changer mais yo zaka bilonga ya kala ba 80 ba non 1900 ngata ba photo ngo ma fute nyobo kangi ba suki na obo sembo bedi ba chinu nde ngo siko ya ocha plante ya mai atiko ko susu huile maquillage kunde bembe comme to soki ko kunde lobby na yeba ka position na hote mais pour que ba Bilabel oui au moins Bilabel na mona siko photo azaki na ngo lobby Bilabel en 1986 akina na Guado so otali akina ko iko pa Mobutu na Guado wala takaliputa moko wana bwe donc nini yama nini nzemo moka nzako ba Nairobi ba nini ana na concert na siriki na koza epa nini oba bina kana ba Saddam de elongi ngana mona kyango lobi alataka talwa mula Bilabel de elongi mais so te Bilabel wana bwe ya lelo elongi fani musuni maga koli na Bilabel alekio siko ka poko finga batu ta Binois, Rachel, mi pesa valeur de Koulanga. Mi pesa valeur. Et ça là bien. Moi si, bandiko basi boza abo mi pesa valeur. To bite bo respecter biso mi ban bo respecter, mais mobile peut faire respecter yo. Pour ce mobile a respecter ko ça ma valeur moko bo. Il faut mobile ayeba kino, oyeba kino mobile comprendre que mobile nanga, moi sinanga aninga ka boite. Il faut que yeba kino moi c'est nanga linga kaboite ozola la 3e bosa goût de ngeni nalo bate bon il peut sa valeur tout mon balu na yeba bikino c'est na yeba bona solena na euro il faut na zo attendre ko so na moi racha za ina tant so na Elvin tu peux Elvin za kasa baye yo oza ina tatin on s'en cause attendre on ndengeni au moins la débit à cause attendre on pas zo flatter yo a flatter ba mbongo ba makambo ebele na minute wa moni kina ki okomna ba nyungu a zo suta na hote Rachel on a yebso ya solo ngona a zo attendre on ndengeni na mi dia ki osoko ba découvert ozo futi les avocats ozo kumbo so mi ba chemise a zo attendre hote a comme ko luke sika oyo ya kochola ya ngwa créer église ya Elvin ba kwala ka bongo te na peso secret église so fungula église ça na ma série tant on fani makambo donc ko sala ngomba moko boto matato ki sasa ko kukuta ba orfele ba mama bo pesa ba mbongo na bino ba kwala kawana yozo kwala kaka na lwenge ba kwala ka bongo te ba kwala ka bongo te yozo kwala ba to église kaka vabwe ba kwala ka bongo te yozo kwala enfin ba kwala ka boité yo kwali avant ba manakana moi nzambe alobi na manazona ndako no nzambe OK to nzambe nzambe pour opta ta coller de francs nzambe pour longola ta hôtel oyo pour to somba ngo senga ka boy mama $1000 ngo zata na révélation ça peut la révélation te ce que ça va couper ba mama na po yiba ka ba mbongo liba ngo ape ekufi na ngo akopesa mbongo kandi basi ba yiba na réputation kati ya réseaux sociaux
beaucoup yiba. En tout cas, na pamboni nzambe oya nzambe abomo oya batelanga Courtenay. Courtenay lolo za mobali no azana mobali ne aza heureuse. Oui, Courtenay aza heureuse na mobali na ye. Tonto fiston baza bien, ba vanda bango pena na bana bango. C'est ça la vie. Tala Courtenay banga ba humilier azanga na maloba ngai na bimana yo. Courtenay nzambe abundela yo aleki nanga. Ta place momemani. Donc on a salita mo donc on m'appelle bana non des garçons nga zo ma pouvoir bana kosola so na merci ka ningo kata ka minimum musubu ndimaka esprit musubu ndimaka makambo ebu ndimita lelo bo Courtenay na mobali nena kitoko mobala bali ba préparer mariage na bango munene mère na mona yo te senga demande te. Allô, mère? Allô, Yaya, Ndeni. Bien. On va bien, bien. Dans le biboya. Au moni maka mususu, il faut être à capé biso basi. Surtout biso bato to linkola na makambo internet et zoboma. So il a raisonné sous niveau balatara ba bling bling Rachel na mobile na mobile abeti bora lubute na makolo. Nyonso wana bis ba fi nyonso bibi Rachel pa ka moi ma bête to limbisa pe Yaya. Ba fi envele pe ba envier Rachel na mobile wana. Zonga ne mobile gigolo. Hein? Baba comme soupe il faut que le belanga baninga pe. Bo baninga pe bakokende ba yebaka, hein? Baninga baza ko envier ka bonzo ne mobile kuna gigolo ba bongo tu nyonso tozo pesa baba kambu tu ba mibal mobile no l'équipe propre ko lengana mwasi. Wana pe mobile ka te Yaya. Hein Gigi. Wana penza wana mobile. Hein? Hein? Rachel lelo ete ya azonga na la vie na ya mindele na ndenga zalaki. Azonga peut-être na vie na ya mindele na ana bana na ye mibale mobala atikela ye bana na ye azana bana na ye azala bagade partager asala ra mode na ye biso tout okoko sa te to landa ka Rachel. Hein? A mwana moko boye en fait garçon d'azana mutaki kwiti ayaki neka po Rachel a fula ye. Po mwana za ba mibale ba garçon za ba garçon de balingaka baba so ba mindele. Bafio bafio bazara basa mindele po nini po achina ye bien po mobali baza fiche de paye pété balobi ala sa fiche de paye to moni angote hein na seme ki a Rachel wana balingi bango tout Rachel a senga bango pardon po na ni Rachel anga bomina na ko po senga bango pardon hein na je dois abomina nyango na ndaki te ya na kikanda. Oh, ngala landaki yango pesinga kutu na kanda biba ngo tu Rachel azana zo ko kutu même pas koloba. Mwana batu. Oh, mwana batu zo ko koloba te bango tu ba chelie lokola soki neni asenga Karine pardon, asenga banani Karine a mutu na so senga sa Karine pardon, asenga Karine pardon na privé, na ndenge na bango. Hein? Asenga semeki na ye wana ba semeki na nga asenga pardon semeki kinchekwa. Abia mdemunde ngona za gigolo. Oh, batika mwana batu ba stressé lelo pa epesinga na mbana zena mustala memoyela landa live yango ezalaki bien te. Hein? Epesinga na mawa penza no bita mwana batu. Hein? Balingi ka pona nini nyonso, balingi bakitisa Rachel a batu pona nini. Hein? Pona nini Rachel azana ba vie na ye ba mindele ba restaurant na ye ba se mindele bazana bango bongo. Aye pa ba noir aye ko kuta na ya gigolo mobali lèvre kaka rose ka. Courtenay penza mwasi wana akumisaka nzambe hein? Akumisaka penza nzambe po so te mwa mbala alingaka lia na nzoto na makila na nyonso akumisaka penza nzambe tala Rachel lelo hein? Lelo toye koyeba azwaka da azwaka na carte bancaire abunika ke nango na Congo ye azaki gigolo moko penza psychologique azoboma bafille hein? Moi bien déjà. Ouais, OK, les gars, ça n'y a reçu pas Karine, na sidani. E bongo pa Karine ngo ndo zweloko. Dani e moli po makate lalana. E bongo pa Karine ngo zweloko. Allô? On est pas na zweloko, nda ko recruter. Rachel azolo bango lobi alingi kaka bota. Mais tozofina obendi porte eza polele te.
Rachel alobi oya lingi kaka ya bota na ba place ya ba chiffre papi beta maboko na abota na ye nini mwana bato aboti na bana mibale na mundele azwaka deja mwa chweke na ye mpa mundele asalaka mpe aza mwasi na kati mwana aza bajanga bamibale oyo alingaka bafio babala balingaka bamindele mpwani mpo bafi wana banvie ye mpo bafi wana banvie alia bafi wana bambongo basalaka te kofutela bachambre banini ndako balakisaki biso ya ndako nzoka ndako bata Rachel Rachel mpe asali mabe asali mabe bamibala bongo efo tokóma koafishaka bango basi oyo tu bozala bamibala bajigolo efo tokóma koafishaka bango botika kopesa baninga mosi mapasi netiki bino ngalala apongi lobi na osala botika koanviaka mpe baninga. Merci bébé, ni kitoko bébé. Osengi mbanda pardon, basengaka mbanda pardon. Tasko mbanda ngo lelo ndoki azo atie ye ndenge azo bitala mwa musanga ndenge azo tianga mascara. Rachel moni video la Karina posta ngo lelo. Po avec no yondo ozo pakole ozo tie ba roche ozo pangusa ye wala so kange suki. Obende nini afingi mbala moko. Depuis quand Karina posté le connaît posté avec tala zuzu bananga ye asa ngabwe. Moni video wana te. Rachel moni ngo hein. Bon mona yango te la famille. Alors combien le côté qui pa yo kamona na so mona premier ninga za ko penyinga suki. Ya openya ko suki mukoloni. Apenye suki mukoloni. Ya pasi mingi na mwa. Nani azana na live. Nopenda po. Tia wana azana live. 4 kilos. Ils ont déjà 4 kilos. 4 kilos. Voilà la famille. Biso toza kana kati ya musana biso hein. Nakina basalite wana wapi? Esther hey, nakina bango wapi basalite wana. Toluka mbongo. Na kanisi a so ete yo te muto zovana na mobali ole sakaye asala ko gude. So ki ete yo te mobali respecta kayo tazo so la ti ba 3 heures ba téléphone. Ti ba 1 heure nda kati 2 heures 3 heures pour la nini? Pour la nini? Bo vandi pe na bango bongo. Bisous bye. Bisous bye.